Bonjour, bonsoir à vous, fidèles internautes. Nabalandi. Nous sommes à Congo Suisse Télévision. Nous sommes sur Bolandaka. Émission Nangaï Tolobela Mboka Oyo les a présenté par Ngai Moko Mariana Tabou. Émission épisode Tolobela Mboka, nous parlons culture, nous parlons de la politique, nous parlons de notre très cher beau pays, le Congo, surtout, hein, et surtout beaucoup plus la politique parce que Bissoa. Tout le baraka a vérité, hein, tout le vraiment vérité, et yebana, et yokana, partout dans le monde. Donc voilà, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec un invité spécial aussi, un invité Oyo, Aza, vraiment me paraît parce que à l'écart déjà dans l'émission là, Nato le Belamboka, le bapi la vérité nae, et yokama pe talama. Invité en gros, Tokoye Baye bientôt, mais avant on a vu via 6G. J'ai dit d'abord merci beaucoup à mon président John Simaou en direct de Suisse et Maman Nisha. Merci à vous, merci beaucoup à toute l'équipe technique de Congo Suisse Télévision, Papi au Congo les superviseurs, à tout le monde et derrière la caméra notre caméraman fantôme. Donc bientôt je vais citer son nom, mais bon, je vais quand même citer son nom, hein, notre caméraman fantôme. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors toujours Kende, Malembe, Potokota, on a vu Fia Sige Nabiso, mais avant, il faut nous inviter Nanga, il y a Moyalelo, Papa Alain Make. Hein, Sango ya Banakala, Munde to benga raye, Toyeba Susu Akomanani, Akomandengeni. Comment est-ce qu'il a développé encore dans la politique. Donc voilà, Papa Alain Make, bonjour. Oui, bonjour Madame Mariana Tabou. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. On a bien accepté Ndingoye sous les na Congo Suisse Télévision parce que ça fait un long moment où tout le monde a été, tout le monde a été. Tout le monde a été musica. Mais Nangolo Nzambelelo. Tokutani sous Papa Alain Make, Sango ya Banakalamu. Azali pe coordonnateur national du coordination de l'éveil patriotique. J'espère que Batebele Bayebi Ango, Bayebi coordination wana. Oyo et Kambami na Papa Alain Make, Oaza coordonnateur national, Papa Alain Make. Mais biso to yebi que coordination wana ezara ya pasteur Yvette Mukuna. Oui, en fait, il y a un peu moins de confusion dans la mitou ya Imboka. Na ko bandana no pesa mbote na bandeko nyonso ya Congo Suisse ba Rolanda biso partout dans le monde au balingara ba vérité. Au bazwami na Allemagne, na France, na Belgique, na Afrique du Sud, na Luanda, bino nyonso mbote na bino bobenga ngai mingi boyeba vérité éveil patriotique. Vérité éveil patriotique ezali. Éveil patriotique ezali mouvement autocréé qui en 2009. To créer qui pour objectif il y a éveiller conscience il y a population congolaise parce qu'on avait compris une chose dans notre pays. Il y a des Congolais bakaba qui ba nationalité et pas il y a des étrangers. Bakaba qui en na lolenge nini bakaba qui ango ezala ki soki tozongi na 2005 r to bande ko ke ko ba carte de lecteur. Congolais azaki na possibilité il y a ko remettre 5 cartes de lecteur na maboko ya étranger. Comme Abiaropesa, Namibien, Sénégalais, Ougandais, Rwandais, Kopesa 5 cartes de lecteur, soit qu'à comme témoin à récupérer carte de lecteur. Biso, Maïwana, tout le monde qui a depuis 2005, tout le monde, mais Congolais ont réclamé, n'engeni moto à Koma Congolais, n'engeni moto à Kazoa nationalité na biso. Or, Congolais, Bossana qui sens il y a éveil patriotique à Yebakite, ceux qui ok, au PC Moutouana ma carte de lecteur. Et qu'à carte de lecteur naïe Ataza sénégalais. Automatiquement a commis na même droit na yo. Et puis s'il y a possibilité à kokende ko sali so be passeport. Ya mwana lelo moni congolais imaki mingiote to mona ki ba Ougandais to mona ki ba Rwandais ba koma ba congolais place idée éveil patriotique e uta. Éveil patriotique est un mouvement oyo to bunda ki po lelo mboka na biso ezo alternance. Et puis na koloba na o mama bitumba esilité. Baimboka ba Rolanda biso ezamo confusion muke o bato ba kokanisa ke éveil patriotique et kambami na ndeko Pascal Mukuna non éveil patriotique et kambami na mwana mboka Alain Make wa azali coordonnateur national ndeko Mukuna azali coordonnateur provincial ya ville ya Kinshasa mais maenyoso to landaki sur ndeko Mukuna na kati ya mibeko
oh il y a statut na règlement d'ordre intérieur, il y a éveil patriotique, ndo mona ki ndeko mukuna azalaki suspendé jusqu'à nouvel ordre. Nde yango no moni biso na kate éveil patriotique to évoluer kitoko makasi ba coordination nyonso ya province yango no monaki na kati ya coordination mobimba ya éveil patriotique toza en forme. Nazoyebisa bandeko na biso o nyonso bazwami na poto bango nyonso. Lelo ndeko mukuna te mutakolakisa biso ke Congo eza na souffrance. Biso tosali ba marche awa. Si to uta na élection Papa Etienne Tshisekedi. Biso to protestaki poto bengana ndeko Kabila na pouvoir, mais ndeko mukuna zaki na ndeko Kabila. Mais tozoyebisa ndeko mukuna bitumba éveil patriotique ezali bitumba ya éveil patriotique na ndeko Kabila te, mais bitumba éveil patriotique ezali bitumba ya biso nyonso, ezali bitumba ya individu Kabila te, ezali système Kabila o ebomeli biso mboka uta ti lelo eko continuer. Yango no moni biso na kati éveil patriotique tolobi non yango no moni to telemi mais to oyebisa bandeko o nyonso bozwami na poto bino soki boyebi ke mboka na biso lelo eza ya kokufa bokanisi ke lelo ndeko mukuna nde mutu fo yebisa biso ke mboka o eza ya kokufa et non yango no moni nazoyebisa bino bo yoka te éveil patriotique ezali kokambama na ndeko alemake bino nyonso bozala na confiance yango lelo na ye mpona rassurer bino en direct ya Congo Suisse. Maman Mariana. Donc voilà un peu un éclaircissement mouké par rapport il y a bilobela moussou bandai koleka to ba information moussou ba fausse information bandai koleka par rapport il y a éveil patriotique mais na yo ki outi o lobolobi eza idée mon bo eza conception mon bo zoaka bozaka batubele donc papa ale makazara et mon côté. Peut-être peut-on besoin idée à mon pasteur Mukunda Zalaka, il y avait les autres, ou bien il y a Kutabino Kaka à s'imposer la ligne. En fait, Madame Mariana Naroué Bissaï le romo, éveil patriotique to bandi ango na bandeko misato, ndeko alema ki ongamoro na zwamina bandeko mibalo batika biso ndeko moko Patrick Omanga paix à son âme na ndeko Rossi Mukendi. Mais sauf que to bandi ango ndeko Rossi Mukendi comme azalaki na ba mouvement citoyen mususu abandaki ko évoluer c'est-à-dire après quelque temps ayeko senga que a désisté na ye mais biso ngai na Patrick Omanga nde to évoluer qui depuis 2009 ndo moni combat na biso ezalaki pona alternance biso to bandaki ko sala soki mouvement mo ezali biso bato to bandaki ko alimenter ba marche bandaki ko mona ba marche ba celle c'est biso to assista to kota ba kacho to betama ba fimbu kara pole auto zo alternance yango na zebisa ba imboka bozala distraité lelo population congolaise azaki distrait makasi yango no mo na cadre éveil patriotique biso to epoto la musa population o azaki ya kolala kola musa population na ndenge nini tozo la musa population dans le sens ayeba ba droit na e population azala éveillé et puis na webi so mamelo romo po toza na période ya coronavirus éveil patriotique ezo lancer marche moro sur toute l'étendue de la République maman au monde normal dans un pays comme la République démocratique du Congo avec un budget de moins de 5 milliards de dollars un ancien président touche 670 000 dollars le mois. Alors, si on a Mikili, il France, au monde, le président de la République a un salaire, il y a moins de 20 000 dollars. Mboka, ouais, milliards de dollars et belé tondi na France. Mais au monde, c'est normal. Un premier ministre français touche 11 500 €. Mais na RDC, au monde, l'ancien premier ministre, basé na salaire, il n'y a pas de moins de 10 000 dollars le mois. Ancien premier ministre. Vous trouvez ça normal dans un pays où tous les gens évoluent? Il y a un web qui dans le cadre de patriotique, marche au sala. Et vous allez aussi dans mon compte, va diminuer train de vie à gouvernement. Parce que le gouvernement, ils ont coûté bon et belé. Vous avez le secteur à santé. Maman, na Congolais à chaque fois. Sur 500 universités en Afrique, il y a RDC Zatamoko, il y a université, il y a public, égalité. Au monde, sur 200 hôpitaux,
Il y a RDC ata moko ezate mama tokoyiko mboko ikoyiko continuer na souffrance boete ya ngona cadre vert patriotique na zo bisa bandeko nyonso bozwa mesika bozali moto nyonso azwa mesika yazali il faut ala musa population ko la musa population ezali ko éveiller conscience ya population ko yebisa population maenini o berero basalaki na élection autouti na 2023 congolais faut zwa mayele ozoyeba ke lelo eyani bacongolais bayebi te ke soki ovote député provincial mutakendaka kovote sénateur congolais ayebaki na ye makambo ata ayebi kaka ngai na vote kaka non mouvement na biso baobjectif nango ezali ya koéveiller conscience nous avons l'obligation ya koyebisa peuple congolais tala vote oyo ozosala vote wana efo ozala responsable nango durant 5 ans alemaki na kati yo te outi olobi que il faut éveiller conscience ya population na biso ya peuple congolais parce que jusque là ils ont ba mususu bazara ba mona politique en haut donc ils ne sont pas éveillés balandela en haut mais moi je sais que la population baza au courant que politique na biso ya lelo c'est corrompu pardon na ba plan nyonso na ba élection tout le monde il y a des gens qui n'ont même pas été votés mais baza ba élus. Il y a des gens comme par exemple un ancien ministre à Zora salaire il y a plus de 10 000 $. Donc et ça mon cas cerclement l'ancien président honoraire le président Kabila Joseph Kabila Kabange azana batnae o appelle ça ba pot de vin. Donc ici la corruption c'est tout à fait normal dans ces pays. Même le peuple congolais basa au courant que corruption ça dans la banda to luka to changer papa alemaki bato bele na baya na ba idée wana to changer mais comme il a parlé mango osuka papa alemaki na yebi que la minute ça na un coordonnateur malem mais pas luka o évoluer pe na carrière politique na ko comme un ministre mais mambolobe lelo pe o salé la honte et là on une pe ça vraiment que ba conséquences à bongo et à kaka ba corruption kaka. Qu'est-ce qui se passe, papa, dans notre pays? En fait, Madame Mariana n'a pas na motuna no makasi. En fait, mboka na biso eloko ezo sala ke lelo corruption et continuaka. Vous savez une chose, soki bona justice à makasi te, okomona maenyo se kotambola malamu te. Na koyebisa yo durant 18 ans il y a président Joseph Kabila atikala ko kangata mpe moto moko te na cadre ya corruption. Namona ikendeko Joseph Kabila travaille ko bena bassin. Mais to komona lelo bokonzo ekoti ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Akoti me omoni quand même interpellation ba détournement eleka ke belé lelo zomona azosala mwa makasi. Justice ezongo bena nzela. Maintenant webisa ba imboka, il est toujours bloqué na badongolo misu. Et nous avons badongolo misu ezali bato balingi évolution ya peuple congolais te bazali o yebani biso nyonso to yebi yango na zebisa congolais na mapona mio ezali koya bosala lisuma sécurité quelle que soit corruption nini mais na koyebisa bino ezape erreur na part ya population yo yebite que soki okeyo voter ndeko Léon de Malemba eza o voter moto FCC yo yebite que soki okeyo voter ndeko papi pungo ebite ko voter FCC yango moni ba votaki ebele ya bato ya FCC pona kanyaka population azaki kidiba yango na zebisa population congolaise na cadre éveil patriotique botika maseki vote ezali vie na yo mobimba oyebi ke lelo assemblée nationale lelo ezo bloquer maebele o ya mboka o ya évolution ya yo pona ni parce que yo oyeba ko sala choix ya bato te yango na sengi bayimboka nyonso vote ezali vie mobimba ozokende ko voter tala carte d'électeur na yo na tala vie na yo mobimba 5 ans na yo koleksango na pasi papa alemaki uto olobi que mutu so ake ko voter atala lobby atala l'avenir mais supposons une personne qui ne travaille pas asa peut-être na ma relation mais zo apporter rien na mboka na biso pe lelo musaleza pasi. Parce qu'on a coûté honorablement boyé quand on a quartier mon boy a kabel bon bambongo a sali bon badon yon dit vraiment que muta bongo a vivre non nous na vie mon misérable parce que gouvernement na biso ezo sala ba effort moroté pour accompagner fungwama
pour bato bazwa mosala pour bato ya chômage ekita siko bato ya bongo est-ce que oza vraiment sûr alelo kwa mutu après ake kovota vote mosusu papa anyamaki en fait maman wana nyonso yango wana nde esalaka to balukaka esika moko na bato mama nakoyebi biso eloko moko bato bazalaka banda mobutu bamisusu ti oyo baza bato bazalaka na temps ya kabila le père bamisusu ti oyo bazalaka na baposte c'est peut-être pour ça yango wana nde kongo na biso ezochanger te mama nakoyebi biso eloko moko soki moto aye apesi yo kaniaka mpo yo vote ye akopesa yango mbala moko te ebongo mikolo etikali année moko eza na 365 jours yo siko multiplié par 5 so moto apesi yo lipa mokolo moko asali nini mama vote ezali sacré 5 ans ezali eloko akosakana nango te olekisa bomoi na yo 5 ans na ofele moko boya mpo na lipa yango nazoyebisa population congolaise bolanda te mpo moto apesi yo polo mpo moto apesi yo eloko akolia biso baye oyo tokobunda bitumba mpona mboka na biso lelo ebonga bokanisi biso tozwa baproposition te soki mpe tobaki tozwa tondima baproposition ndenge bandeko mukuna bamelaki supu oyo baliaki ensemble na ndeko kabila mais biso mpe tolingaki tovivre mpe malamu mais tolobaki bitumba biso tokosala ezali bitumba ya biso te ezali bitumba mpo biso panso tosepela na mboka na biso toujours na barichesse oyo batangisa biso na kelasi tomona mpe bafruit nango ezala kaka te batangisa biso eloko moko oyo totikalaka kovivre bafruit nango te yango nazoyebisa population congolaise à chaque fois tozala éveillé dans le cadre éveil patriotique tozoyebisa bino bozala toujours éveillé parce que destin na biso eza en danger au moment na oyebisa bino tokolekisa lisusu 5 ans kaka na badistraction et puis nazosenga jeunesse congolaise totika badiscussion oyo koapporte eloko te na république sadi tosokipe na makambo oyo ekomema nde mboka ba liboso nalandi dernièrement bato oyo te makambo ya ndeko ya Ibrahim Kabila makambo nini oyo eza makambo etali biso te etali makambo famille Kabila yebisa ngai makambo ya discussion ya famille Kabila ekoapporte nini na république démocratique du Congo bandeko na ngai bakongolais tobima na distraction makambo etali famille Kabila eza makambo ya famille na bango etali bakongomani te biso intérêt na biso ezali makambo etali Congo wana nde totelemi mais makambo etali libota ya bato biso etali biso na nini et puis na yebisa ndeko Ibrahim soki bolingi soki olingi réclamer ba droit ya papa na yo mais il faut qu'on réclame en famille c'est pas la télévision ya ko exposer biso distraction ya famille na bino na sengi na libota ya ndeko Kabila bo traiter makambo na bino en famille en dehors ya makambo etali mboka mais yepe ndeko Ibrahim mon papa alemaki pendant tout ces temps depuis papa Mosé Laurent Désiré Kabila ça fait déjà tant d'années siko ya bimi kaka lelo abimi bon mon ateke ba mambo wana eza ba blomo ba ombriye biso parce que na minute to na ba faire moko eza très important comme par exemple ba faire ya papa Mukuna ba faire ya Vital Kamerhe ba faire ya monsieur Jamal toutes ces affaires là au moins ateke ba bango ba ya pepo ba ombriye biso pour que vérité ebima vraiment ebimate papa ale en fait maman na royebisa yo nazobenga ngo eza pire distraction makambo etali libota na bango ba traiter yango en famille mais eloko ngai na ko soutenir ndeko Ibrahim ezali soki réellement azali mwana ya kondo Laurent Désiré Kabila c'est tout à fait normal à réclamer justice na mort ya papa na wana côté wana eza normal mais koya ko betela biso makambo libota na bango ba problème bazana ngo matata bazana ngo wana etali ba kongomani te biso eloko démarche vers patriotique ko soutenir ye ezali moment oyo azo réclamer à mon vérité na liwa ya papa na ye wana ezali démarche moko légitime oyo azo soutien éveil patriotique voilà comme par exemple éveil patriotique peut surtout l'année madame on peut soutenir le dossier à monsieur Vital Kamerhe parce que tout le monde peut dossier en comme mbilinga mingi ba comme okufa pe le quoi likam tozo comprendre c'est dû na dossier wana to baton bazo kufara pour bakufa na bango kaka je sais pas qu'est-ce qui se passe hein, parce que
Et moi, le monsieur Vital Caméra, il y aura le feu dans ce pays. Tout le monde a déjà montré comment il y a papa Alemaki. Est-ce que l'éveil patriotique peut soutenir le dossier Wana et monsieur Vital Caméra pour que les lois justice et ça la bon il y a basso de moto et bima tout le monde embouteillage et comme partout. Congo est assuré l'engito et puis que non bima non qui pompage non coûte un embouteillage. Non bima non qui tient non coûte un embouteillage papa Alemaki. En fait patriotique. Est-ce que bazala si ma paye à dossier Wana? En fait maman nako limbola na motuna na yo. Éveil patriotique d'abord parmi les combats na biso to lité d'abord pour l'instauration ou les processus monene na kati mboka na biso pour tout instaurer d'abord état de droit na kati mboka na biso. Déjà il faut déjà que miso na biso eza na kati ya procès on a to lingi to ba vérité parce que ça me fait très mal. La RDC attend de 5 millions de dollars, de 7 millions de dollars, de 10 millions de dollars. Il y a des occidentaux. Tous ces lambons, mais au moment où il y a détournement, il y a 200 millions de dollars, il y a 300 millions de dollars, il y a 10 millions de dollars pour tout le monde. Et ça, il y a des millions. Mais au moment où biso moko ba Congolais, tous détourné millions, plus de 100 000 dollars, mais tous ces là. L'Union européenne, États-Unis et PSABI 7 millions de dollars. Vous trouvez ça normal? Tout ça c'est pour. Il y a moi on a joué ça Congolais. Dossier il y a 100 jours. Na webisa bandeko. Il y a procès il y a Vital Caméra. Il y a procès il y a programme d'urgence il y a 100 jours. Il y a moi tous webisa Congolais nyonso tous webisa juge tous derrière bango. To lingi justice asala musala na ye en toute indépendance parce que tout le monde qui n'a pas mikolo et les cas qui justice et bandé qu'on soit injonction de part et d'autre mais les autres tout le monde a quand même ils sont prêts pour la première fois dans notre pays tout le monde a au cadre et à niveau il y a directeur il y a cabinet du chef de l'État azala devant la barre aya ko justifier mais oyo ba cité na carte vraiment ils ont d'abord et l'ora liboso faut na cadre vert patriotique to beti pena maboko makasi parce que musala to moni ezokende mais pour la mort ya juge o auti ko kufa vraiment na pesina no ba condoléances na libota na mobimba bandeko na biso bazuzi o ba osala musala tozo senga bazo mériter bazwa les fouti ya malamu parce que moto azwa liboso ya ko trancher ba problème o estangami ya ba millions de dollars soki boche na ba condition malamu te bozo luka ba mbeba ebele salam yango tozo senga condition de vie ya ba magistrat ba juge na biso ezala kitoko makasi ndenge ba ministre bazali et bango pe fu bazala na rang moko boye bazala respectable dans la société yango wana nazo loba toujours na population congolaise éveil patriotique et commis ba mikanda to sengi autopsie na mort ya juge Raphaël Yani to sengi to mona clair na dossier wana parce que azam moto oyo a servi mboka na biso mais liwana ye etiki biso pe na qu'est-ce que c'est na lobité que eza poison na lobité que hypothèse pe ya o ba assassiner ezalité mais sauf que to lingi justice asala musala na ye ba médecin légiste ba ebisa biso akufi réellement nani parce que nous avons l'obligation ya koyeba liwana ezali cause na eza nini. Mais papa Alemaki lelo pe na ba affaire ya coronavirus tout le monde na bamboka ebele vraiment hein bato bakufi vraiment na maladie wana c'est triste mais na mboka na biso pe elobamaki na ba média que le coronavirus est aussi dans ces pays le Congo Kinshasa. Mais apparemment, Marambango est en locuta parce que de part ou d'autre, comme on a ma famille, nous sommes internet, les attentes sont notamment fait un accident, bah quand on va payer 3 000 dollars. Vous connaissez combien de personnes qu'on a bien coûté 3 000 dollars pour que bah quand ça bon à mamba corona. Papa les maquis. Tu vendis plus de 2 mois na bandaku. Tout ça là est loté, tout comme ravilté, tout bimaraté, tout ça enfermé, ce que bimi, aux obligés la ta cache ni. Donc tout ce temps-là, ils qui n'ont pas manigance, ou qui au sein du gouvernement, ou bien qu'est-ce qui se passe? Tout le président a ignoré la situation, en fait, maman,
Mais au matali coronavirus est bel et bien réel. Dans sa population congolaise nyoso toyoka biyoka yokate. Te papa le magasin biyoka yokate. Eza réellement. Na lobi boza biyoka yokate hein. Bino pe ba internet so botala. Boyebi que mambo non le beza so papa le poyebi en parce que eza kutu biyoka yokate. Tozo mona eza pina ba famille mususu. Donc je pense pas que une famille avec une mère un père va faire la banque bandio ça la vidéo moi va siliki na banque pour rien et puis c'est pas une famille ça va famille belé baso silika ha pona ndeko la banque kufa ki ba côté na mamba corona c'est pas une seule famille quand même ce que le réseau se répéter baltolo bana mon biso na lingala mai ngana pamba te papa nana madame na roye biso le romoro bois en fait na Kinshasa ba rumeur na ba moto la déterminaka maladie motakufi na mweza famille moto a déterminaka maladie motakufi na mweza médecin mais oui rapport ya c'est pour cela na koma no mama toza ba intellectuel moto oyo ya olekate boye biso ndeko na biso kufa kina bo mais zo ba preuve wana ya rapport médical parce que so motakufi ba médecin ba sala toujours rapport médical o signifiaka motakufi na maladie nini mais ngai naza contre bato bazolinga ba mema et surtout nazo mona ba internet na ba mission bato bazolinga ba mema population na perdiction c'est-à-dire nazo ebisa yo coronavirus est bel et bien réel bandeko na biso ba rolanda biso na minute oyo ba ebi yango réellement que coronavirus na bamboko bango bazwami ebomi bato ebele yango moi nazwebisa bato nauti koloba na awa sur 200 hôpitaux na kati ya Afrique ya RDC ezali te omoni catastrophe esami na poto ndenge bandeko bakufi kuna soki biso ekiteli biso awa nazwebisa yo mama ekozala catastrophe yango nomoni ngai nazwebisa bakongolais nyonso toyoka biyoka yoka te toyoka kaka makambo oyo ba médecin na équipe ya riposte ba kopesa biso bango nde bazuza bato toza censé ya koyoka maye oyo bango bazoloba lelo biso nyonso nous avons l'obligation ya kolata ba cache-nez parce que maladie wana moto azotambusa yango ezali nde biso bato soki na ye awa na plateau awa na komi na bio to respecter distanciation sociale te tolati nde tolati ba cache-nez te yango moni toza be moi distance à 1 mètre pour éviter moto aza nango ou soit à partager na bisoté. Maman, nous avons l'obligation ya sa population congolaise va se protéger maladie wana ezali et puis le corona tue. Bisonio soto zala éveiller to lutter contre le coronavirus. To longola ba hypothèse. Moto amoni o azana ba preuve que bazoya ko somba bibembeto bazolobage bozwa mbongo kanya kapo bolo bagende kwa kufi na coronavirus. Vous avez plein droit à saisir l'instance judiciaire avec de preuves mais non que bon les gars la télévision bison de non c'est pas marambo ça la marabongo il faut que ça en a ba preuve bozana ba preuve au médecin à salaki ernde qu'on a bien akufaki ba preuve wana nde bo memango na justice bo présenter bo tala ba lobby nde qu'on a biso akufaki na corona mais biso to reconnaître te que nde qu'on a biso akufaki na corona parce que rapport médical ya médecin yango c'est ça on a Kinshasa na biso yo papa elema que ebi bien que ba médecin na biso ba pesa biso ba rapporter hein un rapport médical na biso te au Kenya tu fais des examens le docteur a les résultats il te dit madame Mariana vous avez la maladie mais que à remettre un à ma bourre à la face papa na éviter ce kutana mais moi en tout cas non na mona ngote madame Bolimbi Simon le médecin va te dire ayebso na monoko et si madame soki moto akufi médecin a l'obligation ya ku yebisa libota wana amwege ata botuni pete médecin ko remettre bongo ba document ba remettre mais voilà ce que je suis en train de dire ba remettre ba médecin on peut pas capable que muntu akufi na malaria ya sali na mususu il écrit wana to commission na ba hypothèse o ya makambo yo o tozana ba preuve na ngote mais sauf que s'il y a de preuves ou soit au contacter famille wana oza mopanzi sango au contacter famille wana baza réellement na ba preuve parce que eloko yo ekoyiko attester que moto akufi na maladie telle et un rapport médical ya médecin même moto akufi na mikili wa poto bazongaka ebembe na ezongaka na mboka na ye
toujours na kati wana batindeli bino bembe baotindela bino na rapport médical bayebisa déterminer cause ya liwa ya ndeko na bino. C'est-à-dire na sujet wana kutu nazomona eloko moko te bakongomani tokoki kosala yango badeba, sauf que nazoyebisa bandeko na ngai nyonso to respecter ba mesures préventives, je m'excuse, ba mesures préventives prises par les autorités sanitaires yango nde mte kosala to lutter contre Covid-19. Donc voilà, continuons aussi avec le dossier Monsieur Jamal. Monsieur Jamal qui a été accusé de détournement de fonds aussi. Hein? Il était censé construire de maisons. C'est ça, Papa Alema qui construit de maisons dans des camps par-ci par-là. Mais jusque-là, il n'y a pas encore, de preuves où il n'y a pas de maison construite. Jusque-là, cette affaire-là, parce que le monsieur en question, il n'est pas possible à vinae. Ce qui pour l'andeli par rapport à vie, il a possible pas avoir raison. Mais toi pour l'andeli, bah juste n'abisso, n'engue baso sambiselae, bah cause à peine raison par rapport à cette affaire-là, monsieur Alamak. Un petit mot pour que on éclaircir. En fait, affaire il y a un programme il y a 100 jours. Makambo ils ont la carte à justice, ils ont makambo oyo tolinga ko chape commentaire mingi te pour justice face à la musala nango. Trouver ba yega mto misa vérité. Ngai na droit na lo bagé moto azana raison to moto tozomo na yemta mais sauf que na confiance il y a justice na biso. J'espère que tokozwa tokoyeba ba coupable na kati ya dossier à 100 jours. Na sengi na ba congolais surtout dans la derrière justice et non derrière l'individu parce que mbongo ekeyo wana eza mbongo na biso eza mbongo ya ba contribuable congolais o lelo bande ko na biso bazo kufa na nzala bande ko na biso bazo zanga kisi na hôpital mais mbongo wana ebimaki po batonga bandako po baimboka na biso babundela biso ba mapinga baza nesika ya malamu ya kolala. Nous avons l'obligation de soutenir la justice congolaise dans le dossier à 100 jours et non l'individu. Nous avons un individu qui nous soutenir dans le dossier à 100 jours. Nous soutenir la vérité et salama. Voilà, la vérité, il faut une fois. En tout cas, pour une fois dans ces pays, il faut plutôt appeler le résultat à madame. Oh, monsieur Vital Kamere, Moutouna Moussous, papa, là, monsieur Vital Kamere, avocat Naé, Sengi, liberté provisoire. Est-ce que vous pensez vraiment aujourd'hui, monsieur Vital Kamere, avec tout le moyen qu'il a, avec tout le connaissance qu'il a, influence sur Soazanango, vous pensez vraiment aujourd'hui sur la PC liberté provisoire, Arzon à Bissousou? Est-ce que Mbanono est vraiment un gokata malam, papa, en fait, liberté provisoire, c'est un droit dans mon tonnier sur le mais c'est au juge il y a quoi apprécier ce qui va au pesayo tout va au pesayo ya ngote ya ngwana loko na oyebisayo bazuzinde baza ko étudier dossier na c'est-à-dire ozomona eloko mobo etozo ba juge ba yebi pourquoi bazo libérer yete parce que si c'était ezaki na ngo eloko moko ba juge parce que ça appréciation ya ba juge le roi ba monique moi ba pese liberté provisoire te. Nous allons s'incliner toujours dans la décision à la juge. Voilà, il faut s'incliner à Maloba. Il y a Banzouzi parce que on dit bakata makamalamu. Papa les mecs tout le monde équipé message mon compte au chan au pays. Calamité awa message vous t'inquiétez pas inayo mon le coordonnateur vous avez suspendu les pasteurs Mukuna par rapport au fait du sex step. N'invité par rapport à ça un petit mot papa les mecs. Parce qu'il est aussi le coordonnateur provincial, hein, la coordination Nabino. Donc il n'avait pas le droit de s'exposer jusqu'à ces points. Yango, Bopessi et suspension. Est-ce qu'il mérite vraiment ça, papa Alemake? Est-ce qu'il ne mérite pas une deuxième chance? En fait, madame Narolobelo, Bomoko, Kolobake vidéo, on est vrai ou faux. Je ne suis pas. Naza experte, Naza peut zouziter pour na lobage vidéo, on est vrai. Non, moi, mais sauf que vous n'avez pas compris ma question. J'ai pas dit que. Non, je bien saisi ce que nali, y a on peut n'enga limbo la bande parce que ça va mi tourner belé ba ko komela ngai. Y a on a profité na nzela ya Congo Suisse a suivi partout dans le monde na éclairé bango. Naza habilité te naza te pour na yebisa bato ki ote maiwane za solo to lokuta mais et là, on a oyebisa ba imboka nyonso. Mibeko na biso
oh il y avait patriotique ndemuto et suspendre ndeko Pascal Mukuna et ça ndeko alema que muta suspendre mais au moment où justice et la veille na kati ya procès au ebandi pe lelo vendredi automatiquement abozonge le bongana jusqu'à présent il est suspendu mais asa révoqué et la différence au bateau est belé bazo et batté asa suspendu à la disposition il y a justice congolaise les autres sont quittés abozonge le be bongana yo abande ta obeka ye mon côté et il a coordonnateur provincial adjoint oh ya vice oh ya adjoint ya Okatanga il pas ça qui est sanctionné yango mo na webisa mboka na biso ekufi parce que non respect à texte de tambola qui n'a pas so moto abuki mibeko il faut ça quand même na sanction mo rezuye mais na webisa ba imboka nyonso ba kolanda biso ndeko Pascal Mukuna zali moko oyo azaki na kati ya FCC aende ko rejoindre mouvement na biso éveil patriotique ndenge ba congolais nyonso ba yaki ko beta porte pour akota mais na ko ebisa bato nyonso ba yebelo ko moko boye aye ko sunga bitumba oto ke nango liboso et non ke aye ko banda etumba parce que na ko ebisa yo éveil patriotique ezali bitumba ya biso na ndeko Kabila te mais na système ya ndeko Kabila lelo ndeko Kabila za président de la République te mais système na ye wano bakambela ki mboka ti lelo na institution na biso eza visible yango wano moni biso tozo bunda na cadre éveil patriotique to après confinement to organiser ba marche na kata ville ya Kinshasa ya ko protester blocage o ezo sala na kata mboka na biso. Parlons un peu du système de M. Kabila Kabange. Le pasteur Mukuna, nous le savons bien que Azaki Moutou FCC a peu pot de vin. Parce que le pasteur Denis Lesse n'avait pas mâché le mot quand il avait dit que Balia Bambon et M. Kabila, Balia vraiment Balia a mâché qui montait. Malgré tant comment monter, mais il avait quand même affirmé que Balia Bambon on a eu. Mais ce que le pasteur Mukuna a longé Sukuna Tiriban à un éveil patriotique. Est-ce que c'est normal voir une personne qui est de l'autre côté subitement et le quoi m'a changé, le président Kabila n'est plus le président actuel à longé Bambon Ayaki. Bien peu bon on a qui ont dit que c'était un peu suspect ou peut-être Azaki peut-être espion Batinda qui est pour ça pour qu'il y ait sa image et éveil patriotique monsieur Anem. En fait entrée à Ndekomo qu'on a d'abord un éveil patriotique il y avait des cadres au Bazaki d'accord te babi singa babi coordonnateur national Tala et Tambo Lelia Ndekowana Tala maramonio so ya sala ak memanga ga désordre OK na renaissance OK o même na ebonga église na emoko yena ba pasteur musundenge bakabwana oye na renaissance imana ndenge kabwana ki oye otali ba parcours na ye bande ko belé bazaki contenté mais nga na lobaki comme aza kongomani logo la biso aye po a appuyer bitumba la biso aza moto akokipe obeko changer mais na monyo eloko moko na constater zali déviation ya combat ya éveil patriotique c'est-à-dire lelo Natini no ba congolais to réfléchir nan. En 2006, le pasteur Koutina avait lancé